Matondo bandeko balangi epai bozali kolanda biso nganga ngunza lwankulu ya ntimi Kongo. Topesi bino bayenge kienu bamboti mingi na bandeko balangi kasi yambo ya maso bobomisa nobongo lokumu pe matondi na mokila molimo na biso mpemba kalunga. Matondi makasi na tata mokili ya likolo na se wapi oyo alingaki biso bana bali to na bongo bana yambo na mokili mobimba. Matondo na ya biso fumuki mbangu oyo bongo azali tata mokili na biso. Aza bongo mbasi kapita tata baputulembo na biso fumuki mbangu. Aza bongo ni mwanda Kongo mama na biso nde fumuki mbangu. Fumuki mbangu oyo azali liziba ya biyano ya tombwa ya Kongo pe Kongo kachopa Afrika mobimba fumuki mbangu ya tongo. Matondo pamba te bazokoba kobatela bayindo na ba danger o nyonso badongolo miso balipelaka bayindo tongo pe moi pe butu. Matondo na mokolo ya leo tolobela yaki mpavita wapi oyo andimaki mbeka kopesa bomoi na ye mpo na biso baleki na ye. Matondo na yaki mpavita wapi bazali balongi mpo na biso bayani atina makasi mpo na biso nde bango mama ya bayindo yaki mpavita. Matondo na mbuta machua wapi oyo alakisaki kielombe ya kiboyindo ntina mapinga mpona kodefendre intérêt général ya bandeko bayindo bazala pe bongo na même titre na Luposo Pembe na bitumba kene kobunda mpona intérêt ya Luposo Pembe na deuxième guerre mondiale. Mbuta machua etenya mfoavi matondo mingi matondo na basantu na biso banso oyo batelema mpona kobunda kodengana kalia mpemba oyo babundaki bongo mpona bolamu ya bayindo. Matondo na bana bilaka banso bali kosepumone koteya sango oyo conscientiser l'homme noir bana bilaka bomuka kozwa longonia lifuti mileko oyo 17 génération ya mapambo leko kitana na biso baetondile fumuki mbangu biso baetoluka bolamu ya bayindo biso baetotombola Luposo moyindo mapambo 17 génération bakobika lipambo lipo tosala lelo. Matondo moka kozwa na baye banso nanu boyinga izakati na bango tika longengo ya tata mokeli mopepa tata mokeli mai tokomela epia bososo na ebele ya bagene ya bayindo oyo baza nanu na bilemba bapaya oyo baza nanu kati na obscurité bazososwa nanu ntengo matokomi mpe ntina ya kozonga kiboyindo na biso tata yoka mawa atelemisa baservo rare oyo baza nanu kati na boyinga bana bilaka mosusu baza nanu kati na libungi bazonga na nzela ekotaki ya likolo na se na koyeba bongo fumuki mbangu tindaki na biso yaki mpavita ya biso basantu oyo ya Luposo na biso totombola bango. Matondo mingi nde bongo mama ya likambo to mutu ya likambo ya lelo nengo ya likambo bokobi bongo spécial yaki mpavita molongi etumba spécial yaki mpavita molongi etumba bongo tozokoba pamba te biyano mituna esilaki te pongo biyano mitondaki bayiki ete nde bongo oyo bokobi milulu yaki mpavita eza bongo kokoba mitobaki le 2 juillet mokolo wapi yaki mpavita physiquement bastopaki mosuni wana eko basusu etinda te nde bongo bamotumbaki ye le 2 juillet 1706 yaki mpavita atiki ko exister physiquement etant que une personne na ye moko kasi akobi bongo lelo na bana bilaka azokoba bongo na banganga ngunza azokoba bongo na kati ya bana bayindo nde yaki mpavita babomaki te akufa pe te kasi asala transformation donc akomi sikoyo ebele yaki mpavita kati bongo na biso bana bilaka. Matondo mingi nde bongo mituna etitunamaki na bandeko tobayete biographie yaki mpavita esi tolobela yaki mpavita nde tolobaki balolenge oyo elongo banaki oyo esengelaki tolobela ebo tozwaki aspect mosusu ya olobela yaki mpa ndenge esengelaka alingaki bongo tolobela kasi yaki mpavita pa biographie ndenge tolobaki abotami bongo
na tata Sava nde tata ya musuni moboti ya Kimpavita na bongo na nengwa to mama Senga nde bongo baboti ya musuni ya Kimpavita kasi ya Kimpavita za bongo mukolo niteni ya molimo mais senga bongo aya ko intervenir na moment wana Congo eza bongo en désordre spirituel et physique. C'est bongo maman aya ko remettre l'ordre na ndaku ni o bonga bandaki na Congo pe akokela na Afrika mobimba. Nde bongo abote na baboti wana tata Sava na mama Senga baaki bongo na etapi baaki bongo na kiboyindo makasi nde baboti mosuni ezaki pire po molimo mobateli molimo mama ya bayindo ne mwanda Nkongo baya bongo kubotama na mosuni wana ya Kimpavita botami nde bongo totaki kotalisa abotami bongo na 1684 ay bongo kobotama na ancien royaume Congo donc na lignée ya Kibokonzi abotami tant que princesse nde ya Kimpavita ay bongo kotika biso ndenge tolobi le 2 juillet 1706 batiki biso donc ya Kimpavita azwi tante na mission na ye asali 2 ans na mission na ye donc abandi mission na ye kotelama koteya na 1704 atelemi bongo mpona kosakola sanga lobiko oyo tokoba lelo ya Kimpavita bato baki kobanda na nouvelle ère oyo lenge Kadia Mpemba ye kobungisa Wanzinga nkulu na 1491 azwi baptême nde esala ete ti boyinga ekoyingela ekoti na ancien royaume Congo elandi bayindo partout bafandaki na Afrika badeportation ekosalama batraite négrière bacoloniser ele tokomi na néocolonialisme donc façon mosusu kaka ya institution baotortiri kaka l'homme noir nde ya Kimpavita lelo toza kocélébrer ye 2022 donc le 2 juillet 2022 esali 316 ans uta ya Kimpavita batikaki biso na mosuni na banzi na mituna bandeko to yanuli bandeko batunaki mwa mingi ete ya Kimpavita botaka mwana moko ingeta ya Kimpavita botekaka mwana moko mwana ya ilaka pamba te ya Kimpavita maki na âge ya 20 ans batelami donc sozui 1682 otie 20 donc atembo na 1704 batelami milenge mwasi na 20 ans batelami bazwi sango oyo alobika bayindo pamba te botamaki mpona sango oyo nde ya Kimpavita abandi musala na ye bedi bapesi ye tante e catholique Kadia Mpemba accompagne ke mama bayindo ye koya to pesi ta e bana ne bakozongela mama na bango nde asali makasi l'église catholique et alongola musuni wana en vie pamba te déjà bolali pongi ya bayindo ezalaki déjà omona ete baroi nyonso bazwaki kombo baptême par le nom bazolia kombo ya Kadia Mpemba baprénom eyaki dia na ancien royaume Congo pe elandi bayindo nyonso epai bo nyonso ati azwi prénom nde prénom ezali identité occidentale oza ko se faire identifier yo moko na identité occidentale ndio sala ete milimo na bango ezoya sikoyo kolata ki bo moto na bedi ezipi biso ya moni misala bayindo ezomonana te pamba te tozipami na misala Kadia Mpemba loposo pembe donc esengi bongo to débaptiser to longola kombo ya bapaya eza kola nguba to longa bongo poso wana poto na sikoyo matière nutritif nguba sikoyo amonana donc moto monde azokoka te komonisa
musala na ye na technologie na science na politique na spiritualité pamba te azipami na prénom ngisa kok ekani moyindo. Donc il faut tolongola komba bapaya totika kombo na biso tolobaki yaki Pavita akufaki 3 jours. Donc akene boko kolongola komba bapaya azoni bona kombo ya yaki Pavita. Donc bongo dona Béatrice po bongo azonga na kombo ya musala oyo yaki kosala pona bayindo. Yaki Pavita mission na ye ngeta ezalaki nini? Mission yaki Pavita ezalaki bongo futuka vana mpambo uvidila. Donc moyindo azonga nisika ya bungelaka pamba te bamemaki moyindo na nzela oyo ya yete bameme na nzela ya Abraham ya Isaac pe ya Jacob. Nge nzela wana yango nde libebi yango nde kokweya ya bayindo. Fosiko tozonga na nzela ya bakoko babiso ya fumu kimbango na nzela ye yaki Pavita na nzela mbuta machuwa nde nzela na biso yango wana omoni. Donc bayindo tobunga kisi tous les domaines. Il faut pas tozonga na tous les domaines mais tokobana na kozonga na spiritualité na biso ndele limbo na ngokolola komba bapaya tozonga na komba bokoko ko eza na connexion na biso po ekoka bongo kozongisa biso bato ya malonga bato ya ntina. Donc yaki Pavita mission na ye ezalaki bongo alongola programme occidental oyo bagravaki biso na mémoire. Donc partisan ya mutu déjà programmer programme occidental programmer biso bongo yango mona éducation occidentale eza pire poison pire déviation ya l'homme noir. Donc il faut tolongola programme scolaire occidental ya oza formatation eza ko réformater biso du jour au jour. Tozo créer ba mindele ndombe biso moko na programme oyo batikeli biso ya UNESCO ya SADC. Donc en bref programme occidental nde osala biso ba anti bayindo ba anti yaki Pavita ba anti fumu kimbango ba anti mbuta machuwa. Donc ba anti kibo biso. Tous les professeurs batangisi science occidentale ye mona ba occidentaliser ye baza ko dispatcher ya mona ba étudiants nyonso. Certes il faut bâtir na aux affaires à diriger na domaine na économie et bazosuka wapi économie nini ya Afrique oyo eza au sommet et mati na comparaison na économie ya Occident ezate. Afrique du Sud aza kutu lokola to ba pigeon batongeli ndako likolo akanja komi likolo ya mutu te. Puis ce sont des Anglais au baza ba prince ezaka ba individu ba marché ba individu kuna déjà baza il faut te délivrer de bango. Il faut Congo oaza bongo gâchette Afrique soki Congo a telemite ba yebi malamu nyama oto benga ilefa ko kine kozala ya ko lamuka kasi chasser akobanga zamba te parce que eza simple ya ko dominer na ye éléphant aza s'occuper na makambo te ya zamba ya protéger zamba te mais léopard ko oaza symbole ya bokonzi ya bayindo photo la musa to sepisa bankoi na biso ba léopard na biso basekwa batambo na biso basekwa et soki te tozaka na difficulté pamba ke chasseur mungunya akoya kosala chasse kofanda siko na za koza possession ya zamba kubanga so zamba te ndenga Afrique eza zamba oyo ezangi banyama makasi. Alors chasseur kofanda comme si zamba ndako na ye tazoboma banyama ndenge ya lingi nana kotelema lelo baki vaccin et en Afrique te soki mutana kozala mkoita ozala elombete bazate et Afrique lelo matière première na ye et enrichir ba Occident téléphone ba laptop même na ba maminduki na bango matière kaka ya Congo uranium ya Congo cuivre ya Congo nyoso ya Congo mais Congo ye moko incapable Afrique mo incapable ya kusala mandoki à concurrence ya ba adversaire Afrique. Et Afrique ça armée africaine. Afrique ça mandoki ya destruction massive. Afrique on va kaka toujours dominer. Et il faut yaki Pavita babota mande babota nebele ya batu balaka bana na bango
qui bon koela tabango pambate chasse mingi esalamaka na lion moni lion mutasalaka chasse po alisa bana to ya kipa azotelamisa bilenge mingi bazwa moto ya kipa po bango nde ba génie ba inventaire ya lobby mais université occidentale ya su ko étouffer ba valeur africaine wapi oyo une fois a émerger et bateki ake bourse ekozwa yake na l'Occident. Donc zamba na biso banyama ba okeni kaka moni mundele asali wo mozoa bidazo zwa banyama na zamba kina ko domestiquer bango nde faiblesse ya zamba ya mwana tatozongisa nyama na zamba pasi na biso ezali bongo éducation occidentale kangi bayindo ni bongo ngonga ikoki tobela yaki mpa vita na moto oyo yaki mpaza nango alata bana biso e ba distinguer bazakama batanga ya kozakama vedi ya trans yaki mpa bazala bana oyo babisa ya moto elembo emonana dès le bas âge pour t'orienter bango positivement. Afrique ezangi eloko te. Afrique il se suffit en lui-même. Et Afrique il faut ba dirigeant africain ba sosola ete plutôt pesi ya kimpa mukongo sango oyo ya kiboyindo mukongo ya na porte de sortie d'Afrique akobimelela nde bongo Congo alakami force spirituelle la spiritualité africaine nde force nango Congo pamba te ya bimisi fumuki mbango tata mokela bayindo nda abandi ko banda nouvelle na Congo. Donc Congo azana bilakeli mabe ya kozanga ko reconnaître kimbangisme authentique la religion africaine lokola religion d'état kingunza ke bangunza bazwa possession ya spiritualité na Congo pe ba influence Afrique centrale Afrique mobimba parce que tous ba dirigeants pro chrétien pro occident ba osala ni donc aveugle na matambu sa muto azomona te ba pesi aveugle ba doté na bisalelo ya azosala bisalelo na détriment ba ndeko na ye pas aveugle. Il faut se koto boto bisalelo wana to pesa muto azomona ngonga ikoki yo population banelaka kata émission ndambu faire abonner batu pa mate Samuel landa batu bazana ba don bana makaba bazana ba église bazana ba assemblée bana ba ministère bana ba don o fumuki mbango o yakimpa ezana bango il faut bango bavutuka bango bazonga bayindo nde bango wana nde bakosala po Afrique bika Afrique kobika na christianisme te kobika na islam te na bouddhisme te Afrique kobika na éducation occidentale te l'opposo monte kobikisa Afrique et il faut biso neto ton Afrique mais architecture ancestrale na monde spirituel bayindo ba comme très avancé mais nani ya okene kozwa ngo nani bakoya kolakisa ye pamba te azosambela na contradiction na ye moka obela milio bapaya akati cordon ba lien wana pamba te obotami na race noire déjà za lien mobimba makila na yo de lien mobimba langue na za lien mobimba moni bikila bayindo ya de lien mobimba éducation ancestrale da lien mobimba esiko so ba lien nyonso wana eza affaibli. Il faut tout fertiliser ba lien o ekangi biso esangisi biso na monde spirituel na biso ba set na biso ndi bolam na biso yango wana matondo mingi tolobaka makabisa esa biso passe le 2 juillet komona mwana ya 22 ans batumbie na mwana ni moko abotaki kembo ya nzenza ngonga ikopamba te kembo ya nzenza wana nde ye wana abotamaki na nzoto yaki pavita zaki pi zaki musantu aboti nzoto musantu po molimo musantu ya kufanda ndi wana fumuki mbangu lokola bongo ba effacer nzoto wana batumbie na mama nebo ngai ko bota masusu niteni sikoyo ya Congo fumuki mbangu wapi oyo abotami alakisi misala na ye kasi ngonga ekoki loposo pimba akopesa kangonga te na basantu na biso basala pembele na musala tata fumuki mbasa li 6 mois na mission mais ba hôpitaux ekangami
ba misala ekangamaki, ba église ekangamaki, ba enkamba fumuki mbangu ya ntonguma. Donc mungi azobanga révolution éveil ya l'homme noir. Il est que auto comme minorité majuscule, il faut ba yindo wana ba bima na l'église. Mais sengeli yo mwana ilaka okene koluka bango, opanze mission, osaboni po sango oyo komela bana bilaka epai wapi Kadia Mpemba akangi bango. Donc mama religion chrétienne ekangi bana yaki pa vita et yaki pa moto ne même etumba église na France. Donc yaki seka moto epeli kla ba payeba ke yaki pa kanda. Donc tobi mayambo moto wana ezix na batu bana kati bima na église ya bapaya, bima na ba paroisse, bima na ba mosquée, bima na ba temple ba patoué na Kilongo. Ndi pa yaki pa vita zozela bana na ye matondo mingi na banzi tozela mituna na bino biano etondisami na boyaki pa vita bofumuki mbangu nde mayele bwana kati ya bangunza na bangunza ngonga ekoti tata mama botikala na bomoko yaki pa vita tolinga kiboindo na biso, tolinga bankota na biso et tolinga culture tradition na biso. Tolongola koma bapaya tozonga na nzela otobundela na religion, tozonga na religion africaine ofutuka fumuki mbangu yango ndeza bobiso po tozonga bomoko na basetre na biso. Loposo oyo ozwi ebandi na yo te bai na koko na yo ekoko wana ya bali loposo moyindo bilelo na kolia ya kiboyindo nde ebandi na bakoko wana. Donc koko wana aza biso lelo yo nde koko alobi gene ya lelo kotombwama vibration récite eza boko na kinkulu na biso mbuma ya nzete pa bima il faut misisani pese bilei nde misisana basetre na biso baza fertile baza bolamu mpona biso lelo fumuki mbangu art central mvuluzi tata ya bayindo nzambe ya bayindo nde fumuki mbangu batundu yaki pa vita mama ya bayindo mobati ya bayindo ndinaki sacrifice suprême ya kotumba makopesa bomoni mpona biso bayindo ngonga ekoki moyindo tolinga te bana na biso bazala domine na bana bapaya. Il faut bana bayindo bazongisa Afrique maboko ya baafricain ngonga ekoki matondo na biso baso ingeta.